likambo nini na ngai mwana ya mama, likambo nini na ngai mwana ya mama. Oh, boteki ngai na zando ya bapaya, boteki ngai na zando ya boumbwe, nzela molai oyo nde nakei kosalela nde mopaya. Enga yeye, enga yeye, enga yeye, enga yeye o. Nga boyoyo, nga boyoyo, nga boyoyo, nga boye. Boumbu na Amerika nga nasali nzela masini, boumbu na Afrika monyololo na kingo, boumbu na poto nde matongi ya bato. Naleli ye, enga yeye, enga yeye, enga yoyo, nga boyo o. Na boyeye, nga boyoyo, nga boyoyo, nga boye. Eva Moiri na Autriche na pesi bambote. Tigana Zureta, Bruxelles appelle Paris na pesi bambote. En direct de favelas de Muchachalados, souriante de caliente, comida de larta, sauce à la pulanganda. Chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Tinto de verano, bonego da loja, limpo limpo toujours. Na pesi bambote na nga na Switzerland pa Curtis. Curtis bambote na yo, Anderson Delors na Lyon, Orlando bambote. Na pesi bambote na nga ipa ya Cédric Aloui, Porte d'Ivry. Et pa ya Toto Exo. Na pesi bambote na Switzerland na Zurich. Et pa ya Ashongonda Grifa Muzika. Na peti na ye Jean Bedel Beda Kamata mwana Zurich. Olivier Ilunga na pesi ope bambote ozwi chance yango awa. Na pesi bambote na Pacheli Image d'Or Mavenganga Dega pesa bango makambo le grand. Mandolina Biarlou Mandolina. En cotant, en partageant, en mettant les mitema parce que naza na kacha balobi toujours idéologie au changer te. Donc je suis fait rigola. Bamukwata brutalement, bamubenda brutalement. Bamukwata brutalement, bamubenda brutalement. Je suis fait rigola. Mettez les mitema parce que naena solisa Denis Lesipo a bêti prophétie mon non. C'est du faux. Omoni mambo mputu ekotikala na mputu. Ezate tango za bledar, ozana ba mboka, Denis Lesi, ozana mboka, ovanda na kisasa. Oya no poto, tambutala koya poto lingolo bateko yebi poto. Koya poto lingolo bateke non soko ya poto. Pona moni batunyi ba komosa ba tromperie. Yo kitila biso na aéroport, otambolo ko sombi bilo na Wenza Sarcelles, OK de gauche à droite oyeboye, bovandi na ba journaliste moko boye, bozo développer mamba poto pendant que boyebi poto te. Et puis eloko tolingi te bino bato mingi ba journaliste mingi ya presse nde na timbeli bino bokomi okende pa mise mo boye ba pesi yo mbongo oyepo ya kotake mise mosusu nga lobaki je suis fait rigola tango na comprendre dossier ya fait rigola na zu menotte pour menotte bo mona oyo eza pena ya papa Wemba wa salela clip Poule de la mort nde menotte bo mona lati na maboko. Donc et comment par rapport à ngai via Tigana Zureta Bruxelles appelle Paris, Zeis na Kinshasa, Kolo Masolo ya menotte oyo bomona original. Ndena la chango bonenge papa Wemba lata, po papa Wemba loba. Lubwa kuba ninga tour à tour. On se comprend na ba tente na ba suiviste leli na nzembo nyakos. Lubwa kuba ninga ebeza une. Lubwa kwa tour à tour na batente na lele
Ata kale, ata jour après, ata nyele, un jour ango, nakoya na kinyo, oh, wana nyarkos. Ba copain ba kendeke ba vacances, batunaka bango, oh, oh, oh. Boni mwana wana, ayaka kate, wana bula nyarka. Siko, vena biso grand-père bozi bozana, ya yembaki, nze mo grand-père yaki nini, yaki, tindelanga manda sana lubwa kwe ata oboyi na yoko tala ngai kama tosebi lamba na ngai tango nga na kobima okoyebanga anzambe noteki nyonso ya ndakwe bocha bakeko po ngolo mwana cha muziki ya tepo ba droit d'auteur ngamo na konzemba ata boy na yoko yako talanga ata boy na yoko yako tala fere ata boy na yoko compatir ata boy na yoko kabola mais tozala franc to kosate to bakisate balobi bolongola te bo bakisate mettez le cœur mettez le mitema. Partagez-moi les vidéos massivement parce que na kosolola makio na ya Denis Lesi moni so mutu ana kacha pasia na nyasala na bolondo meke na kolia kumba na ye na cadence mutu tanga na place a pasi kolukela ete ke obakisela yesusu banyanzo oyi banyanzo obakisela bichebe iya lokuta feregola akutani na kati eyoma bumba mayasi peti nanga namoni nasalaki foto na tie boloko na kati ya boloko nyasala na kati ya nyasala mpona kimboka trape omoni na okende yango te mikolo na ndobetaka bo ti feregola obima de soutien à feregola jusqu'à la libération juste bakolongole bakraka longola ye kraka tra bekolo kraka bekolo kraka donc kumbe yali kaka kumbe yali na ngai etant que oyo eza symbolique soutien nazo soutenir feregola mais nalingi te mponga na police de la presse nakotikela motu moko te tant soko ozoya kokosa surtout so bosangani na bout la presse ya omoni lobi na nasaki émission contre Molière lemba pour guerre ya na este bafardc soutien makasi na ana bino boyebi kaka na compte ya mboka bomonaki ekataki parce que toana canicule natiaki telefone na car nzoka moi ezobeta na glace échauffe téléphone ba température téléphone epete yango omonaki direct ekatanaki brusquement mpona bato tout bamonaki direct ekataki brusquement mais bato moko namoni bacommentaire na bango bakomaki kuna o yo papa Rolls soki ndenge nini soki ndenge kawika babétise oyo bato balobaka wana te Molière aza mayele Molière boyeboye naozonga na mambo afere na Denis Lesi maintenant solo nanu de bigorno donc on a bien bambembe des mbembe que je peux écraser mbala moko vous venez avec des arguments pourris et des commentaires à la con oh papa Rolls Molière nenga zana lobby vérité tozana armete tozana nabi messieurs il faut comprendre une chose entre ne pas aimer Fachi Béton Félix Tshisekedi et de aimer le Congo ou de ne pas aimer le Congo, il ne faut pas confondre. Il y a deux gens où yo les porta tes mains, ça la Kagame pour pas comme riche. Nabi Molière a comme député pour ça l'émission moya Mobola Babola émission Babola. Bosu bomona pendant Molière azo sala la mamba Babola. Asala ngote. C'est pas ce que Kabula 3 m'a déçu. Ok, ça la moi, dans mon bouquet, Kabula côté mon selemba, auto na bumbu. Obi ko ede babola. Tout na biso to na mikilto. Obi o ba benga Emmaüs. Ya Abbé Pierre. Obi o ba benga ba centre ya ba bonne sœur ya ba Maria Teresa. Obi o ba benga Resto du cœur. C'est ça aider les babola. Donc, structure, moi, je sens que une structure est posée et vanda l'État zana kati. Donc, on sent que muto aide bateau à tiena l'été vendi.
Molière azali mutu oyo Kagame apesa bambongo bayela biso kufanda na kin donc congolais mo bandima na yanginda mais ti bomona asala ngana calculara jour Kabila zwaka élection na yena ne batiraka na nani na le père Tshisekedi Molière ayela biso filme mo boye o carnet linge dinda na libula makelele o attentat bozonga sukuna nenga giga attentat ngo o Molière atyakari ye moko aye na ye na munya makelele poka caméra ezate na Congo nga mona caméra do ye mo aye atie vitesse na première azum car atika on a descente et quitter que kita na luboko ya maya makelele ti lelo Molière asa expliquer asa zongela attentat banga ba boma ezeki po apesa façade na peuple abima lokola neti po peuple alinga en fait asaki bongo po peuple alinga peuple a même charge mettez les cœurs sur son ezokende bien parce que na mona neti loko yo ebanda ekoyaki ezo bouger bochanga ba cœur pona ba solution ekende bien bo expliquer ngai abi force à toi son volume partagez-moi la vidéo mettez les cœurs massivement pour nous sanga ke bo capter nga 5/5 so bo capter nga 5/5 bo chilinga ba cœur bo boringa ba clair loko ekoya loko ba fleur rose maman présidente Petroni Kabel na London kabibi de Mosiesie muto azwa suka Samson na Dalila sangisa sala donc ka brésilienne mozo sentir on dirait robe Sandra Fuzo la maman de 3 ans moi c'est Edo Vegas Vicky Mbouima Mapassa na kacha London tout ça là on na London au mois de juillet Dodembenza Tripoli la mode a changé na film bayanke ba beta fanfare beta raté sonya kitoko na bien Molière bomona yike ayela biso lokola ke ye asalaka masola babola ma vérité à mobola te infiltré donc bozongo ko tuteko jalousie ponga mona na ko jalousie na mutu teko na ba Afrique keni que c'est mou les sili na poto pona jalousie pona na kili kuna boliani olia badi ole pundu na ole Thompson ole bangombe ngana komi na ba diététique ole ba haricot vert c'est mou les sili ce que c'est pour na c'est mou les ebele sono jalousie kenini ba bien matériel na bien ata Bill Gates muto okufa na ba plan te biso to ko daye to kende ka ndenge to ya mutaka do mutu akala oni mutu akala lingolo bani mutakala mutu yakala mutakala do mutu akala soko vérifier au boule ga mutakala do OK mutakala mutu akala okufi ko mutu akala ba bébé ba obota mabato asika donc rien de jalousie là dedans na fungula minoka pour comprendre qui est qui na Congo ce qui Molière azolo bagé toza na armée te toza na hélicoptère toza na force ke bundate donc à kosi na niveau moko ozo mona vraiment que non alembisa bino peuple apesa o mentalité donc siko elingolo banini Molière azo donc bondimeli Molière donc ba Rwandais bakota ba maté biso po to na guerre to na eloko obundela te to na ba minduki te mais ba violer ba mamat to na minduki te ba violer ba mama bakati ba ona ba machette ba bomi ba ona masasi te alors le ni ezangi yo mona mbali na nzoto za nango ba pesu yo papa rose nenga zabo ba pese pena nzoto senti ba muscle banini elo ni ezangi na matata likola nzete na zela pena Rwandais na ndenga likola nzete tant ka ba ole kana sebo plongeons na kitele nyembe système à Tarzan azumi na ket klebo wana marka Vietnam mutambo avec une flèche bacha poison ba pigme bacha on a le la flèche siou on de siou ye Molière a bibilo wana te ozo mona sko donc bokeba na ba discours ya ba traître tant ozo mona mutu akoti na parlement memi mwasi memi bana memi banen oh je suis les premiers élus de Kinshasa bo sala sko mambo be élus na parlement ya papa mboso abakita keba et puis papa mboso nenga na bo omona te ngana zo moustache omoni moustache point na zongi sakion
depuis Papa Mbosso akomaki président parlement na talika moustache ya Papa Mbosso na bia via zongisinga na époque ba Sorozo ta nga mwana Billy Brazos via zongisinga na époque ba Sorozo Sorozo ya mama boy na koseka nokite na mpasi na lobela na nani ye na libala koswanela kisande bolingo yanga na yo lelo ekomi ndeto boyana mama amisi malizamba unalali temotema pasi o Sorozo na bandi mpe kolela yo kei Cartus Clean Victor na Zurich na peso bambote na si au savourer mariage mamezo kende bien merci na yemoko Anderson Delorde na Lyon na pesi bambote donc en direct ndenge nazozonga na lisolo donc Molière a infiltré batutu boyaki bocha ba commenter bolakisa boza mayele oh non on va faire la diplomatie Fachi l'a fait. Avec la diplomatie, Fachi a appelé Kagame son frère. Avec la diplomatie, Kagame est venu voir les tombeaux de Papa Chichi. Avec la diplomatie, on a fait des Banyamulenge nos frères. Tout ça, ça s'appelle la diplomatie. À ne pas oublier que la diplomatie égale 12. Politique, il faut en a 12. Munguna faut me mettre devant les faits accomplis. Kagame est me mettre dans les faits accomplis. Tu peux se bamaboula alors à raffiner chez lui. Tu peux se bamagamo. Il y a moi comprendre que tu peux critiquer le président. Ah non, il n'a pas si à raffiner alors. Mais oui, pour te contrôler. Tant que comment contrôler. Nous avons dit non, a préféré marché noir. Marché noir, tu l'as dit les groupes armés, mais solo tout beko baisse na bourse ya coltan. Sobo bozama maele, sobo landara ba makambo. Boke nekotala na bourse. Il y a Wall Street Center. Tant dans le multinational K40 fibre optique, vitesse à danger, marque. C'est-à-dire, nazana culture moko développée na vitesse à fibre optique. Batebele ba solo la Rwanda mais batala ba paramètres wana te. Tant nazolo ba Kagame a eu baisse na bourse. Allez vérifier dans les bourses. Vous comprenez que na bourse Kagame a baisse na ba coltan bani pourquoi parce que la masolo na biso ya nini ya état de siège est fouti ya omoni Kagame abimi motaka a renforcer M23 tozongela mwana te to bunda na bangonde wana to utiliser ba flèche ya on appelle si message bana mboka kota este bakosa yo ti ba tromper yo te na abarikani muzuri minayenda minasema c'est une langue. Maintenant, ça ne donne pas le droit. Il y a des minasema qui violer ba minasema, soi-disant les raisons basées côté RDC. Ou soi-disant, qui vous a dit que minasema ou les en Rwanda des minasema ou ya valeur ou nzamba za kondima. Non. Respectons-nous. Mutu a mutu. Mutu a pouvoir ya olongola pema ya mutu za nzambe. Ya mutu te. Mais maintenant, ils ont fait du Congo l'air liboulou ya mbongo. Nous les Congolais, tout comme Bampiaké, tout comme Bata Passi, trafiqués par d'autres Congolais au bazo quand c'est au banga, biso ko banga binota. Biso on est on a surtout ngana lo banga ngaye heureusement na yamputu na fungwa mana idéologie o expliquer nga nini. Ne dit baba Molière o expliquer nga nini. Na nenga nord. O expliquer nga nini. Yebsange loko nini on a tunaki semu le mati prix, semu le bungi. Ongana oyo lo jalousie soso o wapi oya plivera oza ba soso ba boire na poto ba soso tchaka maki mundele aliaka ba soso wana te o wilki plivera ba soso tchaka maki tout na ba tout oh le mundele mange le poulet de ferme le poulet fermier tu sens qu'il y a les misuni vos poulets là boliaka na kinwa ya mikuwa awa oza etchemaki tolieba maki les sauces destinés à jeter. Au lieu de sauce de. Donc, bah, complet, on ici là. Au lieu de 12 maki, au tchango ba tomate, souvent on a farata, diarrhée, porta. Complexe vida. C'est moule, il y a jaune, et bima, il y a mikebuka, yani. On a l'endunda na mikebuka. Donc, et ça, au safunangombe. Dans ce, et l'eau est sambo, le rôle damiki. En a poto.
jamais oyo kono bapimilaki fufu. Oh, so mutu bapimila mutu fufu donc oh ali akomona Molière aza na niveau même mwasi na ye so ke chez bango olie yaourt okoyoka bagangi na ele yaourt akoko na ngai ya bana bon évite so azaka na bana po ba Molière pe baba changa ba père moti lelo mona botaka mais ngana ke na niveau ke ba koko na ye na ele yaourt ya bon ba kombo ba pesa na ele yaourt ya curtain alors ba kombo film américain na ele yaourt à Bob. Oh, yo le bio za député. Mutababola. OK. Et yena nyona akomona akolia tie. Ba pimela ba biloko olia nanu tilelo na bandaka ba Molière. Na ndaka ba Molière so ke ikeba ou vérifier biloko zolia. Okoko mona ba peso makoso biloko zolia makoso elala. Biloko ba lambi lelo yemo Molière mutaoliango. Oui. Et te bino bolia libanda. Bozana na niveau ya bato ba lia libanda. De opona bato bo matana mesa na bo ba olia libanda. Na bo ba olia biloko balambi lelo na biloko balambi lobi biloko elala omona de niveau to niveau moko te bokebaka na bino na bato baya kotia ba commentaire so diza oza jaloux mbala nazaka nakoza jaloux ya bato na te au moins sina opesa bato biloko elala au moins sina azana bato pour manger à table avec les gens c'est quoi le problème et yélinga ki elia na mesa na papa tel niveau bande de villageois des bouffons, des complexés. Donc je ne peux jamais être des jaloux des villageois. Mais quand tu te trouves dans les mentalités que je suis en train d'énumérer là, donc au grand jamais, même pas en rêve, je serai ton jaloux. Oublie ça. Bossana. Nali solo ya nini? Il y a pantalon. Oh mon ami, j'ai des habits qui débordent. Comme je suis là. J'ai des habits jusqu'à mon box. Des fois, je fais des courses dans mon box. Je vais dans mon box, j'ouvre des sacs. Après, je me dis moi-même, oh, Nasomba logo. Il y a des trucs, des fois, je regarde, je dis, mais il y a Nasomba pour nani. Depuis Nasomba, il y a la taquette. Il s'agit de rouler en véhicule. Donc, dans un transport, des fois, voiture, je laisse ça. Je prends le train, je n'ai pas envie de faire les bouchons. Dans comment la dimension, je ne vais pas rouler en voiture tellement il fait chaud. Canicule, je n'ai pas envie de faire, de propager le pic de CO2 pour polluer la nature. T'as la dimension. Molière jamais rose en aboulouana. Non, aujourd'hui, je prends les vélos pour ne pas polluer. De tous en cerveau, mon côté, la mentalité, intégration des poteaux. De temps donc, poteau belé, c'est ça les poteaux belés. Moi, je suis voiture, les abonnés dans le parking. Mais je ne veux pas prendre la voiture, je veux prendre les transports. Parce que les transports, c'est électrique. Il n'y a pas de pollution. Les trains ne polluent pas. Est-ce que tu es au courant de ça, toi? Au niveau de oh, il est jaloux. Jaloux, un villageois, un zamba gorille. Tu crois que moi, j'ai le temps? Na énuméré biloko. Beaucoup de famille à Molière. Vous retrouvez bateau. On a pas pu mélanger foufou. On a lié ma desoangai. On a pas nga pondela oyo bachaki misapi e komaki ngai onga jour yaki tana ngana simba yao niveau ba gangela ngai oyebi ke na ndako semeki congélateur e yakana kadena oyebi ke mwana netanga uti classe au mela secret lipa bacha manteka asali liki asa fier asa maki tiko ba otalo yo bandako mombo so okei omo bina ba sa maki me muto uti tamusuki ngasani oleba sa pe maki ya quantité belé ba bi ye na ngasa ali a maki te mais basali ka de maki pona mwana na ya uta classe parce que tu crois que ngana na dimension nanu bobongi te ngana ba bola ba ta passe donc ba ki jalousie na bino bozana on lem pona fachi bosuki sango na fachi mais na Congo te pour Congo les héritage na biso tuna ya yo sauf aux étrangers sauf aux infiltrés. Sauf yozolia na guerre wana profit ya Rwanda et leso mais ngelesa angati et c'est beau comprendre donc on ezaki pona régler mambo Molière o ekatana kilobi na zongi siko na mambo ya Denis Lesi mettez les cœurs bako inanga pamba pona mobali oyo bako inanga ipamba engai tala tupaki yeyo ngai ngana ye
Zambe yo moto salanga pourquoi makambo ezoyelanga ebele. Bako pakata. Eyeye. Tika bango basangana. Bayebele. Mais bako pakata. Bango nyoso basangana. Mettez le cœur dit. Bayebele. Kimboka trap. Kasi kimboka trap yango tu fais rigolo. Moni ba trapper. Kimbo Nathalie photo na ngana chena muni mutu mwa komelinga commentaire. Oh non, oh eza ironie na bien master. Kozala jaloux te. Muni ngana vandaki bato belé basali ba vidéo ba je suis ferré, je suis boyé, eza ba boule, ya ba boule visibilité. Mais ngana vandi n'inspiré. Nabi etant que nyasala na kacha nyasala boloko na kacha boloko, mutu akolia kumba na danse, tel que eza liwate, eza tour à tour. Lubwa kubaninga tour à tour et yembama ba fait l'encours à yemba na boule na bi parce que pour na c'est la faire vidéo moi ya soutien au venir pesa pena que soutien il faut na sala ondeni étant que artiste et designer mon inspiration na s'inspirer na beti ba kumba ba menotte na boule yango na petit sukobora tout pas que pour na nenga boloko américain pour na Amérique atokoti boloko swag ezakaka donc même nepi ke fere ninga zana kacha boloko na swag asaka na kacha na kimboka trap fashion makambo donc c'est ça tout ça bato teke non pona koti boloko na koma siko venda na bungisa lire na bungisa jatans un playboy abungisa jatans te abungisa pas lire te non je non okoki jamais kobungisa lire na jatans toujours mais namoni mutu moko akekoma kuna oh yo tala ba ironie na yo na bimasa kozala jaloux te luka inspiration na yo salela faire soutien yo molo olingaka mingi salela pe inspiration luka soutenir ye na ndenge no mais ngana aboye jour faire obima bomona kadene ke fungama soki bapesi date ndenge nalobaki parce que mpo na nga faire jour à obima fois a publié yango to ya kozwaye na fleury to sala cortège tokoya tokolata na ndenge ba américain baya ndenge nalobaki ka bandana ezanga te moi bandana na mutu donc moi mes notes ba kaki ba combinaison de façon que libérer faire libérer toke na ye mbala mo le tozokende wana mbala mo barbecue mbala moko abetili biso mwa 5 chansons na ndenge ya akei ndenge tobimi na ye donc esali kamba mondule mais toke pa chonga te chonga toya pano te de toluka donc on a kutu mutu ameka te nga combattant nga bokechu donc yi okozwa ebotu faire ozonga sous prison donc niveau beaucoup betama donc eza ke bayanke tout mettez le cœur bayaya ba gaulois na ba gauloise ba mona pena ba scanten ba mona pena ba zoulette ba zoulou ba gladiators ba gaulois ba gauloise donc toute tendance confondue ya ba mama ya ba tata ya bana mike tozala wana na Fleury Mérangis pour na yo faire rigola to tena na mapeka si s'agit to kene makolo to kene makolo et puis Fleury Mérangis c'est ça ka ba kota ba orli wana bon to kota la chonga pe so solo libe to ko kene on pe chez chonga mais so meki ba jena yo so solo li to ko limbiso to chonga ko etete probablement mo ezala selon ne ba to calculer ba jour en ma moye ezala ezala mamo ya libanda mamo instrument de to yana faire mbam dopo batu mingi balinga faire vide mais simbati to timbeli ba plan na bino yona bi denile si prophétie na yeza ya munyato prophétie na yeza ya lukuta mankiona denile si luka kota kendo beta mankiona na bien eza nini yango muninga ana kacha bolondo meke denile si kota ke bolondo yokota bolondo okota bolondo avec preuve Jomoko boye elongi lokola Kabila o ndeko ya Kabila bobetaka bango bane jeep bakanga bino bo scroka ministre mo bo jeep o bo kopesa poste jeep à l'appui ba commanda bina ya police bakanga yo denilezi bafandi na mabele
avec Munduki ya libaya ba bandi ya vol armé po to lobela yango te mais yo bimo lobaka ke o lukuta ba tchoko na yo zika na ba savon excès de jaribu na deyar na ba mélange ba diposone na ba top gel ba produit na uta Nigeria olinga ko bima lokwa mundele et frapper olobi yo ba tchona tona ema ya moto tondima ba mankiona tondima okoma koteka pecho na penyel ti motaka ya penyel ebimi o Jack Bauer osa ba fantil toke na ona ba fantil mais ndenge ni muninga koti boloko yo komi ko insinuer makambo ezati comment boko vanda boko molugo fe ndeko fera le kaka pesa explication ti mwana abetaki mwana boko molugo mwana seki mambo salite makambo salite ni bo luka boloba salite on a besoin de signon ezala kwa lidobi c'est ça que tu veux dire côté mususu bozo sala ba jemo ko boyi maneti faire à violer mwana ne mais vous êtes des malades des fous nalo bango mona ba terme o bosa moni ba je wana ko kotaka nyoka o faire teka ndako mama asombele mama ne est-ce que mama na yako mona o mwana ngateki ndako nazana kando ngoka mama ne ndoki na ndeni c'est pas normal moni na poto denileze on oto webso na bi oyana yo poto bayamba on a l'église ba kalingela yo ba makayabu pa ba sert en Christ nenga bomesana. Moi j'aime les makayabu avec beaucoup de piment. J'aime les Thompson kota moto. Ba salela on a ba sert, ba selo ba semu la moto, ba sala on a moi matembele, ba tie loko teka onyo ba yana ngo olia. Mais oyebi potote. Vous faites rater so yo beta moi tourna yo côté wenza sarse OK montrer OK ba memi yo ba côté moko boye OK tali bandumba na Bruxelles au fin na Kinshasa so boye bi poto boutabu du 1er janvier au 31 décembre au côté sous na nini on bandis ko sala ba déclaration d'impôt et ça les a na zéro au faut déclarer c'est ça les potos ko ba poto c'est ça boutabu au sali ba déclaration d'impôt au sali ba biloko nyonso même si tu es à zéro tu le fais. Vous comprenez, hein? Mais ce que ça bongoté, parce que dans poto awa, les enfants quand ils vont à l'école on leur enseigne 17, c'est pour appeler la police. Téléphone, ils ont la unité, so cheka 17. Et la station ya mbila ya pene et puis ils ont la GPS localisation, mbila ils ont la possibilité on nous appelle à partir d'où, na adresse, na place aux arts. Ils sont finis à 17. Et ça qui s'assaté. Faut que nous associés à porter plainte na likambute. Ah ça au fini à la minute qui suit, mbila ego yeba po yeba eza nini. On nous a appelé 18 les pompiers, 212 112 Sami. C'est ça, les enfants on les apprend ça à l'école. Moi j'ai des enfants. Mais ils faisaient trop de bêtises comme moi je faisais à l'école. C'est un garçon intelligent. Mais à chaque fois, j'avais des notes ou des convocations. Me convoquer à l'école. Ah, Tchanza, il dérange. Ah, Tchanza, il ne veut pas suivre les cours. Ah, Tchanza, ceci, c'est là. Moi, ça m'énervait. Je ne voulais pas aller à l'école. Mais en sachant que moi-même, j'étais comme lui. Quand j'étais à l'école, j'étais un élève turbulent, moi. Très intelligent, mais turbulent. Et moi, mon père, il me frappait avec les chicottes. Moi, j'avais un maître à l'école primaire de Sainte-Marie. Tout le temps, on maître moi qui est tout. Bana mayo baebi époque à maître nkoi. Bakoko ba maître moi ko qui est fils, ba bengi chez fils. To qui maître Loulou, maître nkoi, maître Loulou bana Sainte-Marie. Maître fils on a ce que to comme na 5e primaire avec na litutu moko awa, litutu mo vimbara. Bu nga jour moto ina masana ngati tenge. Na masana mso buro mo na chik. Bana to va surtout bana kan kokolo. Masa nga chef de classe ovanda na liboso. Nga siko tanto kitana se, nga na kitaka na sa ban, na yebisaka masa na ngai s'il te plaît, maître Mikate. Na oseka Mikate, li tout à maître. Ah. Siko tout côté na sa ban to seki. Siko Mikate chef de classe ayoki, to loba Mikate, yaka si to lia Mikate. Oh, bolia Mikate. Ah, popinga pe Mikate soute na ofunda. Oh. Mais tozo kolia Mikate te. Ezaki kaka li tutu ya monsieur oyiba limikate mo ezaki ba 1 donc akina li tutu mo na mbunzu donc taille na ngona taille mikate à 1 balle eri ndemo tema na ki mutu mo na ki mutu ba dérangement na so déranger
oh mikate ce que masa chef de classe insisté on a kofunda ce que tanga monique akofunda masa ngana abangi na ye to ça sopina mikate te ote ya de quoi to ba bisu tu bana kan bourreau na bossa na masa na chef de classe bourreau bouffon bouloufa talaka komba pesa ye bourreau amutolu gaya mutolu evimba bourreau yemba mo c'était mikate te zaki azolo bande na maître ana mikate bourreau ba chef de classe très on dirait ba Molière donc a coopérer na Kagame monsieur papa Rolls dit qu'il était allé mikate donc maître na évité soli tout en abimela ngo ya nini so ba betaka ina mbanda ye so niveau maître tout en ngai na ebisi bino azwa fimbu ya boyeba fimbu ya moteur à machine courroie bakata ngo siko ekoma mulai à genoux azobetanga ngo fia ezokotanga na mukongo yoke ntina fela et puis bengani nga bifuna na parent nga sona tena bi biso to ba double peine maître ko beta yo soki na ndao père so beta yo on a école biso de outil école de frappe na kena parler na kele na zu père alek na nga mo boye pour ya intervenir et père alek abimi trop jeune Wang Yu que son âme repose en paix abimi trop jeune maître abika père aya obige maître betanga déjà mais na zonga na ndako père a tout anga lisusu donc ngas qu'on a une école de formation à double peine ba beto na ndako ba beto na école so tango ba prof ba obenga ngama ngamba mwana ba dérangement nazo pexana ki mundele mwana oyoka te oh na kota ye pena ba ta bambata so na beti mwana mbata o comme trace et pesi 5 doigts mère na ye la négrita mais faut mona la négrita ya mabe ayanduka oh non donc pourquoi parce que ba la négrita ba wuti na éducation ya basimba mwana te l'enfant est au centre de l'éducation donc l'enfant est roi quoi so zo baby ça laisse-lui il est encore enfant il va comprendre oh biso to comprendre ndenge mwana biso to comprendre na frappe parce que tellement petit azo même sanga trop ba convocation nazo ke na ba école et comment il a bêta mais hier à kanga esprit à l'école azo la c'était mondele kutande sanga bi tu sais que moi je travaille dans le social tel est ce que yo je me suis na bêta mbata na tongo boy 5 doigts et dessiné parce que moi la fois qui est classe mondele habite vu maintenant les problèmes tu vois là mondele mto couvrir en petit kenda mais petit pe alobane lo côté école l'école pe le cas ba monate mais oyo ya moi si tangu ye a mona ndena beta ya na ye pona ba comportement wana tangu ba okola siko oyo moi si parce que tangu comme ça c'est bêtise mais na pona obangisa bi tu sais ton père si tu fais ça moi même j'étais devant elle ah toi tu continues à faire ça là je vais dire ton père va te frapper hein? Oh moi c'est le bana ngaboye na face tu me touches j'appelle la police oh elle avait quel âge 10 ans tu me touches j'appelle la police mettez les cœurs ceux qui bana poto bozalia wa mettez les mitema ceux qui non boye bité que bana na biso tu lui touches elle appelle la police mettez les cœurs vous partagez partout pour donner les na l'accès ko yate na makambo faire akuta nango bolinga bo profiter bo sala ki mboka qui villageois qui Congo oh ya Congo te ya poto tu touches à l'enfant et elle va appeler la police bana ba téléphone mettez les cœurs bano ba parents bana ba téléphone o ba yebi ke mwana na ye soka ndo beta mère mwana robenga mbila ke afinika 17 mbila ye omoni mwana na chambre mokamo mbila beta tout otuna na bengi mbila mais mwana note yo que c'est pas voisin non ton fils ta fille va appeler la police parce que moi ma fille m'a dit ça mais na bio ça ba bêtise c'est n'ingolo baté vous n'évitez mon français peut-être vous les bêtises n'est pas que ne boyebiga na Congo bino kuna na Congo mona kamba mo so ba bi bêtise asali bêtise kindumba bêtise ezaka kindumba te et puis na pote ezate que non mona zo kende na nzela monyo ba memie na mutuka pour les bozo imaginer ba biloko moko boy o ba question bele basket o de neti bino ne so mona moko ba zueka boy ou ba che voiture telemi tena kini wana kende tala na be devant be école ba collège be école no benga wana so be école nini wana même yemo chez Molière chez ba bambinière ba école tout beaucoup misaka wana ba Saint-Georges au bana ba bina mitarala mais tu vas trouver des voitures de tata mibimbeza liboso zo la bana mike
awa bakokanga yo mais kaka baje wana et puis mais quand même bana babimi classe bana basi basali banzoto te bana balycée tala banzoto yokoti okoya na kar otelemi moi yango ebimi akanikila viens monter genre tu vas où je t'amène yo bazomba plaque de matriculation na haute bakokanga ngo photo bengi mbili signalement il y a un pédophile qui circule dans les coins muni mina mbila ko moluko baluka plaque na yo pédo ngunda mettez les cœurs bato poto pour expliquer des nespo des marques qui on a comme ça là on nous ce qu'on faire a beta kumba na ka danse a beta ki mwana et qu'une école basée en assistance sociale protection à l'enfance. Et ça, l'école la communauté ya Congo, on est siliméraire. On est siliméraire. Ba surveillant, ba social, ba nini. Et quand la communauté que moi na zuma kila on ba tuacha. Atangi. Te. Awa infirmerie za. Ba aucune infirmerie, ba sali ma solo, papa, ba ravitailler ma solo, ba comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ba changer na mokadi. Ba pesi biloko nyonso. Awa, c'est ça poto. De bolongwana na kimboka tie bolingi bozwa eyoma ya fere eze eyoma kokomela mundu ngape kokomela ngati kende na beteki mwana 5 doigts na matama mwana kena nini mais prof soka monyonga ko benga mbala moko assistance sociale école vérification c'est quoi cette famille là ba collé bino babenga ngo nini na bosani kombo nango bona ba terme mundele mutabimisaka babenga ngo babenga ngo ni contrôle moboye ya science sociale pour otala na kati ya famille baya oyoka bana bayoka batutu enquête sociale ozo enquête sociale mundele ezate signalement de au prof azosala ona so babenga ngo signalement une fois ezana signalement so ekoti mutuelle sociale akobuka na ta sociale à l'école akosala signalement directement na PMI pe soko yena bébé bamuni bébé ba trace moi bizarre signalement bala moko signalement na pona ko sala babenga ngo prévention imagine batu baza ba pervers ba fou batala bayeba eza ba parents musu batika bana melisi mona bakisi ba femme sel musu melisi mona bakisi apongi ba somnifère ake boîte bazomona mona ba drink moko bo bizarre mais bakolandela ngo baye comprendre maman na kendaka boîte enquête sociale batuni mona zote maman est pas quand elle part elle nous laisse avec mon petit frère wana mona lo babongo mona 7 ans pour mona 7 ans na poto alo baka bien ako expliquer tout mona 6 ans parce que une assistance sociale zotala mona 7 ans maman elle part elle me laisse avec les petits frères quel âge 4 ans âge ni 2 ans. Maintenant, moi, j'étais réveillé la nuit. Quand je me suis réveillé, j'ai cherché maman. Maman, il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais comment? Batala, mwana, comme on est Mambuku. Batala, musu, comme on est nani? Matondo. Donc, papa Matondo, déclaré par Matondo. Déclaré par Mambuku. Déclaré par Michona. Parce que moi, na tata. Mais entre-temps, maintenant qui vient ici comme adulte, Mukolo. Non, des fois c'est tonton Gilbert, des fois c'est l'autre monsieur, mais lui je ne connais pas son nom, mais l'autre fois il a fait des bisous à maman. L'amour à maman. Moi, je suis lisaponge, boyoka lisapo, il y a enquête familiale. Bakoma. Orabo. Ba récupérer bana ba placer bana boka ba masolo na te oye ba placer bana a comme ça akenaka chongadi yo bien akende pas bourman akende ko mela pas véro mango yo Florence mango makila ba champion akende ko mela ba zubana ba ke ba placer ba na ba famille boka ba masolo na te po ozwara mbongo femme seule ya yo nzoka ezakande ya ba tapis rouge ba robana enquête sociale ya poto donc ils ont blaguité à deux mona ya mona so muto muto tambolo ba na yebi poto te yebi poto yo na bana na poto odike mona na poto mona te ba maîtrise muto mona do ozo dike mona na maloba tu dois parler tu peux pas les toucher
Donc loi peno ka pena ke so boti mwana komi ya l'état mwana zaka ya yota komi ya mukili donc loi ngo we bango awa obinga bima bima o mwana bato akutata mbwa obetika mbwa bato nchodi o mwana pena procès koyati ozubi ndenge no convocation baoke no mbila yeko zo ozotuna bakangi po nani achodinaki mbwa ba voisin chodi kana mbwa yo saka ona yebi poto yebi mputu chodi na mbwa oke kosamba chodi ya pamba obaminya ulibanga mkono ngo monika il a jeté des pierres à mon chat oh Minou ah non il voulait tuer Minou oh non je porte plainte non c'est un sauvage babengi mbila pa oh il a jeté des pierres à Minou ah mais non le monsieur là il est pas clair hein? Il doit être un fou alors c'est quoi dans sa tête oh non Minou oh yo baminya wa batu libanga ba okango tumune nene boliaka banya wa batu ole nyao neti ne bozana na Congo kangi nyao bato le nyao mais nazoyeba te kome kosukela ole nyao ya bato ke bolambi pe nyao pa vimbi na nzungu bolie pe nyao mutu mwazo luka nyao na ena quartier ba yebise ke non kuna balambaki nyao yo okokomprendre ko lambaki nyao mettez les cœurs bato poto partager botinde la Denis Les atika fere abeta kumba na cadence abima aza mutu ya mongongo la voix du Congo eza na prison na minute oyo abima aoya osama amunaye kolukele ba raison te mama na fere Marie Makese yo kende pas Denis Les yebise ke no fere ateka ndako yozo kiona ozo moni bakindoki musu ya lukuta ekoma ya solo obinga kala tana nga mona muke so mutu akufi na matanga nyonso batutu bazaki bilongi bakoko ngazo kasa bango balebembe ngesa penga bi ape koko wana foza ga ye ape ga bi zela kasi muko koma koko tu ba kango ncho ko ngana ko kala nde ba ride te ma père mo mine longwa mungeja tanga lelo oh maman na ngana di yende mutalie mutu raisonnement de blédard siko Denis Les blédard journaliste ba ene ba vandi ba développer masolo blédard ba solo masolo ba blédard ba bulufa bangi ba lamba sauce mususu te sauce mususu ezate ba tu belebe fe yango mona zo sabino keba obeta bana na ndako ba oganga moni ebete l'Afrique ngale baza obeta ngana Afrique na mer na biso mbe so na poto bakangi ete so na poto bakangi mer alors que 4 langa ba chikota oka 4 nzete mama moni on obeta ngana Afrique bana so ya na poto ba okango azui 4 nzete azobeta ngana makolo kia nzete tieko sila azui so mususu makolo yo kakate makolo etambulaka oka na zoki oh na poto ba okango te bokanga yo bokango mama bokango go siko obeta na tina manda oyoka siko fouiller pena bien bomona ponga niveau na beta ma na bomona ngai mutu makasi ya nga mutu na vana na tele lifonto na so sanga bakite toka na tele bi ngai ba retour ezaka mabe opena ngai ti oyo ngai pena dongi na koza na loba ne boyo mona pechango so akoma to na tika pecha alenganga na mulai amo me bibende tala tole kuma gaya ba muscle to kuma ga ko coopérer bah Tchanza pourquoi tu fais ça mais toi aussi regarde tu rentres à 4h du matin moi je fais pas ça maintenant ça ni c'est na obete coup de tête ako yamba coup de tête apechwana okipa singa na mouvement buki loboko et comme yono mosaka na mwana na ebla na mosaka et comme une négociation Pecha kuma tala géant tala loboko ali abibende koleka père ame ba kilo mais makamuna mona pa pecha na mona retour mais ngana appliquer la ete ndenge ba ndo appliquer lenga ponga zaki mère abeti père abeti mais lobby nango na obima lobby nango na preuve nango 17 ans na kima pale pa na kimi olinga balemba pale balukinga na bungi tana zonga imba mo match sili batiki mamba o menasenga
Donc, c'est-à-dire quoi? L'éducation n'est pas frappée. Tout on a ça c'est la pédagogie. Donc, c'est un conseil pour tous les parents. Parlez avec vos enfants. Prenez le temps de discuter avec les enfants. Mangez toujours ensemble à table. C'est le moment où il faut partager na bana. C'est important. Avant les repas, tu vois les enfants rentrer, vous mangez ensemble, vous parlez ensemble. Eva Moirisi Lubadiata. Batunangai. Vous comprenez? Like makengo ba voiture belé. Gino. Mabanza. N'habite ce comment on masamba. Gino. Nous on a Pierre Fitte. Kotaba like makengo Gino. Vous comprenez? William Kankou, le roi d'Italie. Gao, les bijoutiers na kacha kafufu Gao, mutunangai Gao. Ali nomade les connaisseurs Gao, les grands bijoutiers na kacha kafufu. Vous comprenez? Donc, tout comme les lots, les parents, il faut comprendre que faut alawana. Tant que dame, c'est le moment, occasion où vous discutez, vous solo là, vous traitez d'affaires. Quand vous avez peur, vous avez mais la canette naie, na ba kuiti naie, alinga comme père normal. Et quand simbate, olingo bimisa ba ki danser, moi na zo ko na sola masanga, de le yo beti abige non, papa il est sous là, c'est un alcoolique. À Benglo 17. Et puis Banapoto, ils sont formés pour appeler Bambila Batang Sarabango violence. Batang Sarabango contre la violence. Alors, c'est qui fait la loi? C'est la police. Moi, je suis père, mais le rôle de un prof, un jour, il peut te tuer. À cause des frappes, tel statistiques. Il y a des accidents. Accident, il y a un accident de ménage. Ouais, accident de ménage. Donc, on a un mot accident. On a une boule au bon moment. On a une boule au bon moment. Si. On a une bête moi par hasard. Mais moi, on a l'air à kimia kouy à glisser. À bêti di kos na songa mesa. Ta, moi, na koufi. Il y a un accident de ménage, il y a un modèle où tu vas aller en prison. Et là-bas, tu vas les plaider coupables. Je plaide coupable parce que ce n'était pas volontaire. Je voulais juste les corriger avec un petit mbata. Mais le petit mbata est parti, shit libre. Il a tapé les mbunzu dans les coins des messa. Il y a ma casse, il y a libende. Moi, je suis koufi. Ou moi, c'est koufi. Parce que combien de moments, tu as des erreurs. Babenyango. Surtout, babenyango. C'est un moment conjugal. Agression conjugale. Oh, c'est un mois. Il y a un problème de statistique. Au Goye, devant les problèmes là, donc nous avons dit, problème, il y a des statistiques, combien de gens meurent, il y a problème par jour. Accident domestique. Tu vois, accident domestique, donc il faut faire attention. Parce que quand il y a une violence conjugale, et ça au quotidien na TV, au moins l'information est bimi, papier abata, zonga bien, puis petit na sensei, yekutu maître, ceinture noire na ajamuke, ma beta à moi cité. Beta à mon mineti. Neti ngane na bo donc ngana beta ka bande na basi. Au moins si na ya violence conjugale na yebi makambo wana te. Et ça te ki buyuma. Et ça rapona oboya po jara mbata nanga. Sona tikeli on na ninga mukomboso. Mais petit ko sumba pe na fête au sumbi au koyo sumbi au selipe crise. Après comme yo violence conjugale. Ozomona. Papa ozuwana français accident conjugal. Kasi yamona accident conjugal. Violence conjugale, accident domestique. Nous sommes tous les mots. Nous avons développé les mots, les boules jaillissent de mon zungu, des boules dans le cerveau. Des fois, il y a les bouchons, tu vois, dans mes veines, les bouchons des idées. Des fois, ça empêche les vraies phrases, les vrais mots, et je place dans parce que ça jaillisse. Et ça boule, il faut zoga et là on a un loba, il y a tout que autotine.
Tchaka autotine, koni star mavinga. Yo salaka go chototine. O chototine o comprendre binga bien. Mais ko sala lokola batu wana o bayaka te na licho. Alors quand ça na yebi mamna o lo bateto na yebi français, mais c'est moi qui le dis. C'est moi qui corrige Denis Lessi. C'est moi qui viens avec mes idées. Donc so na yebi en oteto na zoba to na so ndeni batu so baninga ba qualifier nga. Comment je peux ramener les idées là à table? Tout développer, tout décortiquer. Donc si je les mets à table et on commence à les décortiquer, on commence à les déverrouiller, violentes faites aux femmes. Tu vois de toutes ces choses-là. Je cherche juste les aides, que vous m'aidez, que vous participiez. Et quand vous m'écrivez des choses comme ça, ça montre encore que vous participez. Et moi, pour moi, je suis content. Donc votre participation est très importante pour moi. Et quand vous mettez, vous corrigez, vous faites des choses, vous jouez l'autotune. Moi, je vous dis la vérité, j'adore. Je dis, ah, ils sont en train de suivre. Ah, là, ils sont en train de comprendre. Ah, là, ils ont bien compris. L'homicide, in English, donc, homicide. Donc, toutes ces choses-là, tu vois, quand ça sort comme ça, là, je dis, ah, bah, comprendre. Ah, ils ont bien compris. Donc, voilà. Donc, Denis Lessi, ah, même à bino na ba piste, on sous-souté. Ndeko ya fait rigola. Orly Gola, à l'écart d'une émission, il y a Noli Tambou, les sages. Les sages a fait un boulot, il a posé des questions, Orly Gola a répondre. Donc, on reste là. Commençons pas à fabriquer. N'ajoutez pas, n'enlevez pas. Ne cherchez pas à nuire l'artiste. Parce que l'artiste, à ce que moi je sache, il va sortir de là très très fort. Il va sortir de là très très fort. Et puis, des gars dans le lobby, Kimbo attrape, Luka Ngoga Yangoyo, papa soutient l'artiste. Artiste, tu as un jour au Kobima na 4 minutes. Pour tu vas au Bima na 4 minutes. Et ça là, baisse, Bima en tambour battant. Et ça là, sans tambour ni trompette. Bima pendant tambour battant, trompette claire, trompette, clarinette, Babylone, ils ont 3 tantons, 40 tantons, 40 tantons, 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 tantons. Wana siko biso tosala nini toye tolongoli menote fere libéré fere libéré toke soki mpe aconga totie na instrument aconga wana obeteli bango nanu royaume nkunga tika bango bapakata bayebele basangana me bakopakata siko bato tu selfie faites les selfies allez toke bakopakata ozozwa niveau ya ampleur ya bord mbamo toke zénith tanto yu arena kambamo yu arena zwa niveau omoni g yango wana donc les gauloises bokota na g mais bokima bayuma babula baprofesseur badenise makiona aluka kotaka no betango wana na bato babundisa musique nga so bundisa musique na telemeli yo parce que moi j'ai combattu les gens qui combattent la musique depuis la nuit des temps ya omona ngana makambo soki comme makambo ya musique na buka na raté donc le 8 février toza na bana impair naza na 8 billets mon faire participer bino bo gagnant online donc bozala na ozela producteur akita na Paris aya opesanga 8 billets comme ça na laksa bino ya batula mpaka ba mona PLV na osala ba participation comme ça vous allez gagner vos places na compte ya Code Favelas hein souriante de caliente comida de l'arta sauce à la poulanga na chaud dedans chaud dehors chaud partout donc Veritas Mbuki yo lo baki mabanga grande dame mabanga ya mwana Mbuki ne peut pas na ye chaîne munene na ndenga ya banzambe ya bonzambe à ciel ouvert donc ya nzambe donc Veritas Mbuki donc grande dame toujours soutenir toujours ma solo donc boya ebele jour ango na le 8 juillet pour nous soutenir bana impair Eva Moiri na kati ya Bundes masolo akati yo yebi kaka ndenge ezalaka toujours donc na pesi bambote Olivier Epenge na pesi bambote na nga na deti nani deti patriotique délit patriotique n'invite ce que j'aime c'est toi tu es trop abinini ce que j'aime chez toi tu es trop sale bien que tu vis en Europe
En tout cas, moto au Kosi. Des patriotiques. Déjà, il y a matanga patriotique. Au Kosi na niveau mogo. De là on est au comprenant raté. Na poto me na chaka chokote. Parce que là yo comprenant raté. Na poto na parole raté. Ce qui est rare et cher. Moni mwindo na nango. Dégâts matériels. De vous sentir que donc bronzage ya nyama. Et puis na solo ya parfum ya lit sécurité. Yo benga mutaboyo benga salité. Lineta Dior, souci, mawa fort. Et là on est yo comprenant raté. Na tela te loko la Denis Lesi. Na zabi pota te. Qui t'a dit que cause la pembe gali soin. Solo ya DR yo kion. Yo na kacha TV yo ki solo nanga. Yo munongo za solo mapeka. Shusha mabele solo mapeka poto. Akango kacho ka solo dio. Yo ndongo za solo mapeka. Silipi epola bimpuka. Ba poil elingama solo farata. Na kolandelo mamnini. Yo comparer salité na ndengeni. Au solo lango par rapport à Tentula, tout par rapport à Nini. Mais na comprendre nga keza mamuya okanisaka nde bato bazaka choko bato batela nde ba soin eza maman erreur nga ce qu'on a mwindo na tela te na parola apete vous comprenez mais na maman na swalanga nde na lia na une loko lobano te donc pour ça ça sert à rien ezaka bato na benga ba jaloux na ngai boboy mocheo Filigence yabi sincèrement j'aime ta façon. Tu es une bonne personne. C'est ton frère Boboy depuis Nicosie. Au moins Boboy, n'a pas essayé Bambote Boboy, grand prêtre. Jean-Jacques Kalamba, il y a quelqu'un à solo. Au moins Jean-Jacques Atimbeli go solo. Malgré tout mon noté mais to Timbeli go solo pour salité au yozolo belana c'est que ça yo. 7 étoiles Papa Ross, Bamindelende, Balingaga Bongo, Kolanda yete. Et ça, quand on mindele déjà, Nzamba salanga kobo, mwindu, na rata voyage na Burkina Faso ligola choko. Na zaki na passeport sénégalais na oya bupona kota, babi na Sénégala tela bona ba mona ete. Ti na rata vol na kota boloko. Bolondo meke na rata Burkina Faso. Ta on a bima na zwa décision. Mwindu ya likala, ta on a epena mikili na comprendre que ngai noir nde makambo. Natika bachoko ponga na gali jaune banane siko obino poto bokanisaka poto na bino bato batela nga na zana tawana te ya bakotela maquillage na hotela te bogar na mukokoli okaka te mutu marque mutu aperda suki mais mukokoli bogar nga eyo osantira donc eza na sens wana yo kende kopakola mafuta nga pakola mafuta te yo soka nga ya na yo no lokola bokechi nga lazo game oyo nakopakola yango na 300 € nde komisinga bo après atelika awa elongi fanta makolokoka nga etali nga te yo bato oyo moni danze wana bacheli yo choko wana balakisi yo mambindi kuyu na bango omona ngo mwindu balakisi yo mataku fela otala matako ndenge lisoko nzungu rien à voir. Au senti on est tâche à combat. Il y a des militaires. Et comment on dirait Nzembouya? Mon sergent, je suis. Moutazan sort on dirait tala denles denga comme. Il y a ce denles qui guerre, ça pour ça là ta camouflage. Bah amila teli camouflage yemo côté verado, côté boé, côté tampon. Yo do souci non yang man. Yo ngam na choko na 17 ans, na tika choko na nini? Na tika choko na il faut au moins 14 ans. Et là, au moins bon. On dirait 14 ans, il y a hôtel. 10 ans. La salle jaune banane, oh, nano monaté. 10 ans au Paola. Jaune banane. Lila la bitabe, ngai. La salle choko wana nyonso. Poswa bumwana, elengi. Mais ba massa na tout Paola na monso na moni ba lelo, ngamona ba nzambe. Heureusement, otimbisa ngai. Fallait qu'on aille à Burkina Faso bakanganga pona mambo tin après na bonga ndenge na bonga buna donation na tali pour son nga donc choco frappant mona tala choco frappant tande na choco partout ka boy na za te ko côté moko mwindo côté moko mwindo makasi côté moko rouge moko na ebi makambo na te et puis nga na bonzaka
nakendaka na moi ngai eza te kango ngai na moi o yaya ozwi kaye mwa moi moke oti yaya ngai naofanda kota nzete te ngai aza makambo wana te na plage mpena mpo natandamaka mpena mundela obonze nga mpe na obonze guerre omoti mikolo na bando pene etombe bien nde fer akoti boloko na chaluko kasi eza nini mpo na hiver nalataka chapeau libandi ezwaka mwa tendance ya malili etelaka koleka koto omoni koto soki ekomaka neti libandi ekomaka neti aéroport omona eteli makasi siko etelika na hiver siko lokola eteye siko naosa nde na se le contraire nakangi siko a bando siko ezwa empêché koto ezwa moi mpo eyinda su makasi siko natiki kaka mpo tout à l'heure mpe naobima nanga lala naobima siko moi ezobetaka a mpo na bronzage ya koto ezwa siko noircissant ocomprendre kobetelanga nga bamasolo wana te apanga pamba ngo comprendre kobetelanga masolo wana apanga pamba te donc nzungu oyo balambaka na bakoni bato ebele omona bango bapembe awa na poto na nzungu balambaka na bakoni bayaka ndemo kota likolo pembe me se se ya nzungu pour rester poli eteleke se ya nzungu nde na bato mosusu bakoma tala mokongo monene akokopakola mafuta te akoma soki okota douche mwasi na problème opakolanga mafuta ya mokongo etela te yango yo mokongo teli bandambo kena mona plage okasa gorille mokongo ndenge bapoala gorille elongwe batrace atela ndambo koto tokenda obeta bambale te obeta bale moto alongoli t-shirt alata siko mayo ota kingo koto pampambana omona moto babouton na age aki mokolo babouton bima batutango oza adolescent siko babouton oyo bimaka na ya nini babouton bamafuta bisangisa mwa mobali moningisaka mafuta osani wana sa chini otie nini otena tiaka elo te ka mafuta oyo utaki kisasa mafuta utaki kisasa yo moninga moto asoma mafuta utaki kisasa bana esi tala mutu bayaka otikele mafuta nani alekaki te akotika mafuta te naya kozwa mafuta yo kende ozwa mafuta guerre yango wana eza na congo tokobosana na zamba ya uvira kuna okota na zamba obima botokanisi yo siko rebele tele moko otaki te ebimeli na yo tokokomprendre te ye oye te tire di ta baya otala bo oye mais non il faut la loba mais okotaki pembe obimi mwindu tobosani okufi donc voilà on a dit na ya loba yango en tout cas beau partager beau tindela Denis Lesi à confondre masola poto te masola poto eza masola poto ko profiter te ko kota na vie à faire so ba pesi bino mbongo pa misien moko po boya bo détruire vie à faire dommage nga police de la presse nga linga musique na kota ka mutu ya musique na linga te bato ba kota ba vie privée ya bato eza vie privée na laisser sa vie privée tranquille abeteki mwana ko eli libabe bon ba assistance sociale bato ya mboko nde balandela makambo balandeli makambo bakuti ke voilà ayambaki biloko te to expliquaki déjà babi Rolls pembe eza beauté te ke tchachoko te bato pembe bazali bapembe naturel soza pembe non naturel merci Nzambe bazali ntomona mutu vraiment pembe naturel baza belé ane na problème te achaka ne pe choko te lokwa ba Régine Elunga mama présidence ya Timi Wata Régine Elunga boyoka kaete pembe makasi de senti ba pembe moko ba ko selona kindoki tellement otela na libuma mama na bino ochano produit te mais o azaka ndoki pona pembe ba pembe na bazali mais ba pembe ya mafuta oyo muni mutu azopakola biloko mais simba te za mutu musukutu azopakola ma tela te poso ezaka makasi esa neti chocolat o pe mubo abiba cancer o comprendre oh mais yo mitelela wapi tout le monde a cancer et bimi mais quand tu télé là bon monate donc c'est-à-dire azaki poso pena donc on se sentit on dirait un goubou mais linga comme ça on pembe ya ba Régine Elunga et raté na suka nango tampon abimi muta ba tampon mutu musu tampon o kasalati ba lunette allons la lunette te ozam
propre mutu wana ayebi nde te teo naokipe ekutu te na répondre kaka mpo na korépondre parce que namonaki nini na ye nalingaki kaka acomprendre ke namonaka bato ebele mosusu bayaka bafingafinga ngai nataka bakoma te des fois nakendaka natali profil ya moto yango nanga mona te na bino donc azomérite même pas réponse eza te namonaka bino te namonaka natalaka mpe baprofil na bino mais je vous jure des fois j'ai pitié pour vous quoi natali jara moto neti moko otofinganga dernièrement natali forme na ye na ndenge azaleli na mandefu yango natali kaka na bi ezaka mpona leki na beauté mpo mosusu afinga mpo oleki mpe na beauté epuis bato mingi tomona na batv awa amona aza mokuse grand dongi mais tellement tv ezobomba bato yo mona ngamona na tv ozokanisa motu mwa molai pomba banini soka yo mona papa osabimi bo 1m80 1m80 mokokoli bogar malgré soki elongwe mais aka na beauté et puis mchachi evanda alobaka bien bato baosepela bato baotya bakere donc omoni kaka aboti ntima papa asilikela nzambe ngai te omoni kaka ndenge okota na libuma mama na bino je ne t'ai pas là makambo yango kaka ndenge elekanaki na nkuku ngai nalaki te koluka te mabe elongi na yo ofali aloba omona misie mosusu ta dikosi motu mosusu ta motu monene motu mosusu ta mokuse motu mosusu ta mbanga motu mosusu donc forme na yo ndenge osalamela fo solola yango na nzambe ngai te ngai papa oso nazalaki te coopération nde basalela yo dio ya papa na mama respect babota mwana na bango yaka yo me ngai na elongi mabe na yo nakozanga mayele na yo kiyoka ndenge ozalaka na bakimbika na yo en tout cas nga te motu naza cause nango oya koyina nga na likambo nga nayebi te ta mosu oya koyinisa nga na maloba nzambe ya kosilikela ngai nzambe limbisa ngai me mutu wana zonga nde pa ya nzambe kende kotuna ye eloko nini osalaki tata na mama na nga bakutana bango bilongo eza compatible te tala résultat ngai akonseyaka bato so oza mokuse luka mwasi ya molai kobangaka basi ya milai te tya mwasi ya molai litoi yo oza mokuse okelinga so mwasi ya mokuse estce risque ozomemela bana ozoyeba ngo yo mokuse olingo bota Goliath estce kozala oza motuga ya monoko monene elongi soki zolo ndire soki mikata pof euta na braza babamba ya kobambala oke soki ozwa so mwasi zolo ondire ngubu soki po bobo risque wana compatibilité sala effort tala elongi na yo mesure yango mesure mabe na yo eza na degré nini kende koluka mobali to mwasi oyo ekosala équilibration de beauté sala effort ça c'est pas mon problème. Maintenant, ce que c'est longi mabe, tu viens me faire payer ça? Est-ce que moi j'étais là? J'étais là vraiment? Mettez les cœurs pour nanga imbande ko nanga beaucoup pour makambo na monaka. Na monaka makambo, je souffre des choses que je ne suis ni responsable, ni de près ni de loin. Avec tout le respect, mutaboti mwana na ye, oui, aza kitoko po na ye. Mais il y a des choses il ne faut pas faire. Oza mulai lokola nzeta ya baoba. Ok, kozosu mwasi ya mulai on dirait girafe. Po bobota ba Kinshasa. Allez, akomi porte nyoso kota fa gumbama. Tellement sonya leki mi gumbeli mukongo. Muto mulai me kingwe gumbama. Akoma mukongo gumbama. Siko bote ekimi. Oza mukongo lokola rafarin. Mukongo koba, mukongo vewe, mulaye leki toale, ozokola na baninga, bozana na 7 ans, yo déjà comme na te ya bana 14 ans. Al baninga no bana 7 ans, moyo za na bango bien zate, okumo gumba mukongo. Pona nini, papa et maman, ils ont fait des choix, pas d'équilibration de beauté. Oza mukuse, ocha akabasa mikuse litoi. O comprenez te oza mukuse. Luka mwasi ya mulayi po équilibre. Soko boti moko mukuse, muso oza mulayi, babenga ngo croisement biologique na vite kimingai tutango na nini na croisement biologique soko becho au moins pesi ni laiba obima au lieu que nous saka ba pigme na ba pigme o sa mona motama ko mikuse yo mo taka likono ketch no la taka numéro 36 yo mona mbali soko zusu moi c'est la taka ketch numéro 34 tuko bobo tabanani
Après, on a ce problème à Papa Rolls. Tout problème à Papa Rolls. Ça va? Tranquille, mon ami. Ah, c'est toi? Hein? Non, non, je suis là, je suis là. Là, c'est mon voisin. Donc, on comprendra. Donc, pour dire que bo salara makambo oyo nzambe akosepela. Et puis oyo kosepelisa bato. Elongi mabe na yo eza ngate. Ya ngate. Soko bime elongi lokola Bedford. Boyebi bakara mo ezaki na kini kala Bedford. Oza elongi lokola camion libongo ememaka bafufu na libongo ya baramoto. Ya ngate. De tout notre papa et maman. Tant bolingana on ezaki libala forcé na village. Bon, peut-être je vais pas entrer mais supporter ceux qui papa ezaki kababi yo okobala mwana ya mabaka nchonya okobala mwana ya tambuta. Bayeba tout sibino ka tout bobima na compte wana supporter. Mais ceux qui ezaki baki lelo yo skona ki lelo ça l'effort corriger loko wana. Oze longi mabe mubali beauté ya mubali za elongi te za poche. Kobanga eloko te puis cause appelle moche et cause appelle beauté critère plus on est extrémité et comment est-ce qu'on a valeur et plus na mona mannequin mo besoin na poto les mannequins les mieux payés aza vilain donc vilain ko les casate na mona ça ce qui Alexander McQueen so ni mutazwa ka yeboye na Londres wana do jongo aza matoi na yeso monyango donc matoi kopre kosa hôtel forme longi bazouye mannequin donc okoza kela kuta bogara kela bogara mukuse mususu na bazala na batinda bankela kela wa bogara nazoka vilain vena koleka yo so omoni kela bon muyende so bako chepe mannequin ba bébé bon moni bankela bako solo pe mannequin selon modèle so zena poto okozwa makambo ya omona bakenda kozwa grand P na edoxy mais yo ozawana na ya mado bazwa binote pona nini na Congo bayebi ko sala valeur ya biloko wana te mais okozala moche ya ba moche okomi boga ozwi makambo pona qui l'aide quoi donc ça lait donc ça moche na haut niveau et puis sur makambo donc sokoza mabe elongi mabe makasi bungula ngo lokola makambo yebisa moyo nde na mabe boye tozwa ba faire parce que Joana on a lobana manekele miepe obi momi azana ekano parce que yazu momi akano ndeni bolingo ezaka pona mbongo te ezaka pe pona mabe te pona elongi pete donc zalande mutema malamu comprendre des techniques de jeu et pe kutu grand pe kutu azu doxy grand pe azu doxy et boti pe ba jaloux on est ni grand père azu doxy pardon kolanda bolole wana te zonga na sujet te sujet c'est sila qui na vide na ngai ouais comme ba parenthèse sujet c'est sila qui merci na bino batutu bolandi ngai ozeka ba parenthèse hein à trop de matra banga yebisa Ken Tata Wonda les restaurants les Dakar et pas ya mami la sénégalaise que tokoleka kuna to ya kolia chep à la sénégalaise spécialité africaine na bosanité Alain Simao 11e arrondissement Ripotion numéro 31 Alain Simao restaurant Oyo balangwaka te et puis bakotaka na ketchite malgré canicule il faut toujours mokoto et puis masangeza cher pour na éviter bato balangwa babanda bilobela Alain Simao 11e arrondissement bambote na yo et puis na pisu bambote na 7 étoiles à Papa Rolls police de la presse Tindela Denis Lessi mandat d'arrêt international azongi déjà na nzela donc bakumba yali awa ayebaka on est ferré on soutient Ferré Gola atika ba mankiona alinga beta mankiona na famille Ferré ko simba te on ne peut pas toucher à nos artistes la voix du Congo est enfermée ya on a le bigara bato bozaka na Ferré Gola n'oubliez pas ce que je venais de dire tout à l'heure Ferré jour akobima il faut toye bango toya kozwa Ferré to sala ye o babengaka cortège pour na to meme likolo to tike likolo kuna boya na ete ya katimini ya kobatama
po lubwa ko bebisaka moto keba boya okoma o bovoni no bokende na ya kobatama bozozela o te na boloko ya poto abimaka na te na ya bien aosala sport musculation ezali aza na bajogging na ya bien jour aobima toke tozwi ye biso tout bilamba na ye ya bakaki ya mombamba ya sika pa ti tokoya toye na ye soki na tshonga soki place nini tokozala abeti mwa quelques chansons et ça sera la fête pour tout le monde après faire rigola kei continuer musala na ye na ba orchestre na ye les Gaulois. Donc voilà, et puis les musiciens restez forts. Pepele kitoko. Master na yo. Master na yo. Mundibo alingolo lingala ngai lingala ekoma lix lingala ekoma sozolo bango dongi lix osakana te. Donc voilà, merci na bino na tiki bino. Tokutana na mbalasima na basije na biso boyebika. Check. Bye, à suivre.